Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda Mama Bijou na mukola lelo ngande kola bilo mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or, ça fait longtemps na sala lisusu ba émission te parce que na koma vraiment trop près. Na za vraiment na temps mingi te. Lelo na zu courage en sala moi émission oyo par rapport ya bande kolanga moko ya mibali na Congo. Ba bengi nga ba bi Mama Bijou, ba sala linga kutu vidéo ba tinde linga ba bi Mama Bijou mais kana niko répondre biso. Na ba question autotuni yo nga lobi nga na kotika boyete avant nga na répondre bino parce que ça vraiment capital ba question obotuni nga avant nga na répondre bino na kosela bino na émission après na ko répondre bino na mutunyo surtout oyo okuta na vidéo na ngata musupo la mbala liboso na no tala musala ya mama na no yebi musala Mama Bijou d'or asala kate Mama Bijou d'or na zala émission na ya ba Amser na zala émission na ya promotion ya ba star Mama Bijou asala ba publicité Mama Bijou na tsaka vraiment makambo ebele ba toilette zo le kana Congo Mama Bijou d'or na lambaka soko kutani ka la vidéo na ngapo na mbala liboso no s'abonner te Mama Bijou d'or nazo senga yo s'abonner eza pona ba 1+ pona kotombola musala nanga s'abonner fina croche wala notification po biloko tout Mama Bijou d'or banda ko tie komela ka yo na facilité nyonso ta mususu pe otala kana yo nga banda longtemps mais on a courage te en tout cas lelo vraiment naza ko inviter yo Naza vraiment la besoin de soutien na yo mtozo talanga. Si vous s'abonnez à la vidéo activité, s'abonner à la vidéo TV lelo. Partagez vidéo oyo. Commentez en haut Mama Bijou d'or aza nango besoin et puis j'aime na yo et que ça la bien ya on mte kosala ki musala nanga et avancer tambola qui est toujours liboso. Avant d'abord na bandala nkolo balikam o na yeli. Nazo tela bino nanu ba vidéo ya bande kolanga ya mibali na mboka ya Congo. Ndenge ba meki ko tuna nga ba question ba bi Mama Bijou bando bandi ko sala misala na yo ba difficulté nini okutana na yango eza vraiment motuya en tout cas la ndeko oyo zotala nga partager vidéo oyo ndeko moko pe yoka eloko nini Mama Bijou d'or akutana na ngo na misala na ye difficulté nini oyo eza ko sala ke Mama Bijou d'or amona vraiment kaka donc partager vidéo oyo ko bomba ngo na yo mon côté to kala bandeko na biso ya mibali après Mama Bijou d'or azongi la bino. Bonjour Mama Bijou, vraiment je suis parmi l'internaute pour nalandaka émission na yo, nalandaka ma émission na yo vraiment bien. Alors Mama Bijou na qui vraiment na posé une question moko depuis au bandi makambo na yo ya business, ba difficulté nini vraiment okuta nango et surtout l'activité oza nango ya maison de passage. Maintenant yeba la difficulté nini okuta nango l'espace na ya la maison de passage. Donc il y a des gens qui vraiment première question nanga o na linga qui vraiment na yeba oyebisa biso la difficulté nini ozokuta nango na ba activité na yo, la difficulté nini ozokuta nango surtout na ba maison de passage na yo. Donc il y a vraiment des gens qui vraiment oyongai belom chava qui nene linga qui na comprendre par rapport à business na yo, la difficulté beaucoup ta nango. Oui, bonjour Mama Bijou. C'est pas un nous salara, c'est pas un nous salara en tout cas. Question na boy. Maison de passage na na boutique na ils ont des difficultés nous kutana na na msala wana. OK, là si bolandi na boke binyonso, boyoki bande ko na biso ya mibali, ba question batuni Mama Bijou, batuni nga balobi Mama Bijou, to sepela na ba lobi na nga Mama Bijou to sepela na musala na yo makasi musala osalaka, mais kana niko yebisa biso ba difficulté nini okutana kana yango. Mingi ba basé la nini na maison de passage parce que Mama Bijou nga na za misala belé na salaka mais bango ba tuninga ba difficulté nini oyo nga na kuta na kalango na maison de passage na biso Mama Bijou do nga na lobanga na zala nga mona musala na bino so opesinga publicité ya eloko na yo na kosalela yo publicité et puis okozala jamais d'ici ndeko na nga ya mwasi apesa nga lobi Mama Bijou salela nga ba publicité ya maison de passage na nga Mama Bijou nga mtu na yamba ba appel nga mtu na yebi vraiment difficulté oyo eza na kati ya musala oyo
eza ka na ba difficulté te eza pe na ba bien nango na ba wow nango mais difficulté eza vraiment makasi na musala oyo toza kosala ya maison de passage soki oza na yo mutu nanu peut-être okoti na katikati ya likambo oyo te mama Bijou d'Or na osenga na yo en tout cas so oza banner solidité kosala na yo yango te parce que ce n'est pas facile eza difficile ya kosakana te bomona ka mama Bijou osala ba publicité bomona ka mama Bijou d'Or azwi batu mais boyebi ba difficulté nini oyo mama Bijou d'Or akuta na yango te yango mama Bijou d'Or lelo na lingi vraiment ndeko oyo ozotalanga o mekana nikolanda mama Bijou d'Or na bokebi na banda ko betela bino masolo na koyebisa bino ba difficulté na kuta na yango musala oyo na koyebisa bino pe donc place ni vraiment tout le monde a que oui ça va waouh to sepelaka nango parce que ça n'a aucun négativité positive pesali et puis ceux qui na beti li solo ceux qui na lobby na bino na banda côté la bino toujours tam susu ba publicité malembe titre aussi li sa ba publicité na biso et bandeli d'abord na lingi na répondre bande ko nga ya mibali ndenge batuninga que mama Bijou ba difficulté nini oyo kuta na musala na yo na musala na biso parce que je suis pas seule pour la commande d'abord ko répondre bande ko nga quand on a écouté que ça vient sur comme ça, ça facilité, ça difficile. Ce que ça libanda la carte à ma camp, au tika la koe bayangote. Mais ce que ce côté ici pas, au côté ici les colons on a carte ya, musala au biso tozo sala. Et si quand la penza au kotoka, so ça mutu attention. En tout cas, na ko conseiller au te ko sala musala au biso tozo sala parce que ça facilité. Kaka nenge na lobby, to sala na biso ba musala ya ba boutique, to sala ba musala ebele. En tout cas, musala nyo surtout commerce nyo surtout. Ezalaka toujours na ba tamsu ba bénéficité ezalaka peka tamsu na ba waute ezalaka pena ba makambula ngo tokuta na bilamba ezalaka tamsu so teka bilamba okamwa tamsu su serimu oke koteka bilamba la yo eza penza original bilamba ya kitoko oke kokuta kuna yango anzo ya Chine asopi yango na marché biloko na yo etekamite ba prix autant suyo sombia on Europe tam so kene ko somba kuna na ko kene ko teka kuna na Congo okokama osombia na cher okomi kuna donc mokili mobimba Chine sopi na ba chemise abana mibali tam susu na ba 3000 francs na ba 4000 francs yozo e ba mutuna makolo ndeni o banda koteka chemise na ote parce que okutani ke marché ici et baby ndenge moko pe kaka ba misala tam susu ya bilanga mutu azana musala azana bilanga na ye okoyipe kolona eloko moko boye oloni tamsusu masangu moko boye tamsusu bandeke baleki balie nyonso tout et puis ok na perte oloni tamsusu fufu ozo s'attendre ke na se ya donc ya ba pondu na yo manyoka malamu eza kuna okende kokuta tamsusu manyoko mo ebimi eza bololo manyoko mo esali donc difficulté penza partout ezalaka na misala nyonso to commerce tozo sala ba difficulté ezangaka te ba difficulté ezalaka mama Bijou d'Or lo ba surtout bambongo oyo tozo luzwa yango na mutoki na biso ezalaka pasi mingi pona mutu asa sorti na ata na niveau ya commerce ezana batu mususu na ba commerce na bango azana eta mususu na moi commerce na eta mususu na okaka couverture na se ya commerce za tamsu na makambo ebele donc na sina beta lisolo ya bongo tamsu ya ko sentir ba difficulté o biso batu normal toujours sentir te biso batu normal na banzela ya ba commerce en tout cas toujours okuta na makambo ebele na talisi bino bilanga kompe bilanga pe kokozwa échec kompe boutique pe kokozwa échec siko to ye penza na makambo oyo bandeko na batuninga pona nini pona maison de passage na biso ba difficulté nini ezala na kati ya musala o biso toujours sala difficulté à liboso mama Bijou d'Or na koloba difficulté o eza munene o eza obetisa batu mabaku ezali ke d'abord biso d'abord nde to pesa ba tout ça ba publicité na biso oyo totanga ka commune ya maison de passage na biso esiki ezali tolobaka eza na matonge mwana nyonso tu oyo avanda na matonge ayebi ndenge matonge ezalaka ovanda na bandal okoyeba matonge ndenge ezalaka ovanda na kitambo okoyeba matonge ezalaka surtout soko ozali quinois ou bien quinoise il faut yeba matonge ndenge nini ezalaka au moins que soki osala kitambo susu scale na butu ozoya na yo Europe outi mboka nde okoyeba matonge te mais biso nyonso tu tozali bana ya kini toyebi matonge ndenge nini ezalaka tango biso tozosala ba publicité na biso totangaka avenir totangaka commune na biso et puis totangaka avenir na biso ezalaka pona nini ezalaka pona mutu nyonso tu client nyonso tu avant oya ko s'engager na biso sala banquette na yo na ndenge na yo
Ce qui peut lingi au kota na katikati ya maison de passage na biso pona okende ko vérifier. Obengi mama bijou to pesa la numéro ya gérante na biso to boya kapona nini parce que mutu nyonso tout a ko kota ka ko kende ko mutu nyonso tout a ko kota ka ko kende ko visiter te. Eza place bana poto ba vandaka pona sécurité na bango yango na to lingaka te. Mais soko leki na canal ya mama bijou obengi nga na ko pesa yo numéro ya gérante na biso. Il s'agit de ma chambre ezali vide. Oko vérifier to comment ko boya ba photo to comment ko boya ba caméra parce que même photo même caméra on ndeko na yo okende ko filmer kuta na maison de passage soko lobi mama bijou pesa biso kaka vidéo ya chambre wana mama bijou akobimisa kaka vidéo ya chambre wana soko lobi mama bijou pesa biso ba photo ya chambre wana soki naza nango sur place te na ko préférer que tout am susu gérante nanga akanga ba photo par rapport yo tindela ngai mutu abanda ko kanga ba photo mutu abanda ko sala boye en tout cas to site moni mingi na mokili oyo yangwana to sala interdiction tam susu ya ko filmer. Mais ceux qui peuvent insister, ils ont dit à ma bête, ils ont capone sécurité à Moussala na biso. Ceux qui peuvent insister, oui maman bijou nani avant na zwanda kwana na moni na ba vidéo na mais na lingi batu na bazana Congo kuna basa na vidéo nga na ko pesa permission na Congo et pas ya gérante na bi bato ba yewana pesa bango autorisation tika bango ba filmer tika bango basala photo. Mais ce que c'est qui autorisation noté que ba gérante na ngai akopekisa photo akopekisa caméra biso moto ebi pourquoi tout ça la boy mais eza na facilité ya mutu akende ko visiter eza na facilité ya mutu akende donc eza kaka visite kotala avenue kotala ba chambre kosala nyonso tout kosala banquette na yo soko lingi kuto tia ba police avant ça l'engagement na mama bijou ba landa ba yebela yo soki mayebi maka soki courir bimaka nyonso tout ça na ona capacité ya kosala avant ozwa engagement na ngai to pesa adresse na biso ezala lango na internet soki pe oyoka kana yo ba biloko ya mama bijou asala kate ozala na terre otala ba vidéo na ngate tango kobenga nga soko tuninga na kopesa yo adresse na kopesa yo numéro ya gérante okende ko vérifier ba place na ndenge yo olingi na meki ko solola na bino ko talisa batu o bazala ta msuna posa ya ko visiter eloko avant ta msusu apesa yo confiance eza nango mabete eza nango vraiment ndenge wana nga peza pende la komi boye surtout na bande konanga ya Allemagne. Mutu moko ya Allemagne akomeka kobenga mama bijou na besoin ko kolala tamsu na place na bino modèle na ko telemela ye pour na visite modèle na ko telemela ye pour na a contrôler d'abord nyonso to va opesa ngambongo na ye modèle na ko don na si na ko sola na ta 5 heures de temps vana zo engagement na ye pourquoi na lobby Allemagne parce que difficulté la biso mingi eza vraiment na batu ya Allemagne. Bamboka mususu loko la Belgique, bamboka mususu loko la France, en tout cas ba difficulté on écoute mais l'Arabie Saoudite par rapport na bande konanga o bazana kati ya mboka ya Bundes. Surtout la bato ba yebi biso, mutu ayebi ote, a okende, azana confiance na yo, akeye avandi, asali séjour na ye un mois et demi, 2 semaines, asali séjour kitoko kobima sans problème, on est problème. Nazana mama ya ba France bazakuna nazana ba mama ya ba Belgique bazakuna bakobima o des problèmes mais soki kaka oyambi mwana moko ya Bundes oyo ayebi yo tam sukutu yo ko sepela lobi nazui penza mutu ayebinga c'est bon ayepona ko soutenir nga keba mutu oyo zui oyo ayebi yo ako faire chier yo bandal lelo ti lobi ti mukola kobima mususu kutu tam susu akoksi sa séjour na ekozala ya kokata parce que et cause la trop na ebité po na nini nyoso tout koya awa na kati ya masolo o mama bijou do alingi aloba siko eza la facilité ya mutu o vérifier na yo esika eza ka biso moko te mutu toza na ba place eza ebele ya biso liso eza sous problème parce que toza na biso ka na 6 places toza na eza ba flat musu eza ba appartement ebele ba 300 ba 400 ba 500 yo mutu moko so sala ki réservation. Une fois on y les réservations na yo et ko déranger mutu wana makasité par rapport musala o biso tozo sala musala biso tozali limité na ba place surtout na ba mois o ezala neti mois de juillet mois d'avril mois de décembre août ba mois na biso tozala toujours na batu pe ya mingi ya ebele tam so kokozwa le 1er juillet kaka le 1er juillet apambo bimisi batu tam so 10. Heureusement, bango surtout 10, il faut trier, on va payer 6 mois à compte, na bango nde obombela bango place.
tam susu na out boye okoza tam susu na 40 personnes mais na 40 personnes on a moyen ozo bango surtout ekozala te okopesa ka priorité na bato o baza kozwa o basi bapesa ki a compte na bango yango na ekotalisa bino boye ba musala o ndenge tozosala nde bandeko batuninga mama bijou difficulté nini ezalaka na musala na yo nazolinga sikoyo na banda kotangela bina sita tangela bino ba difficulté nango eza kaka ya bandeko o mususu bazalaka ke oui atindi na eta mususu pe mutu akia vérifier place bien otindele pe ba video aza content na yo apesi pe mbongo na ye ya compte tanga kopesa mbongo na ye ya compte wana c'est-à-dire mutu mususu akoki kozwa lisusu place wana azalité nde tozalaka ta mususu na bamwana biso ya bamwa ya janvier boye tono ya juillet boye oza na baplace moko eza ta mususu limité mais oza na bato ebele mutu moko akobenga yo alobi na yo ke ta mususu naza na besoin ta mususu ya le 1er juillet ta mususu ti le 1er août azwi mbongo na ye ya nini ya compte apesi yo ntango akopesa yo mbongo ya compte ta mususu esalaki omoi ta mususu moko ba 400 ba 600 mais apesi yo ne fils que 100 ne fils que 50 tokoma mingi kolobela il faut mutu opesa ta mususu moitié prix mutu apesi yo ta mususu mwa 200 na ye akangi place ntango ye akangi place elingi koloba ke mutu moko te akoki kozwa lisusu place wana ye akangi place wana mutu soko soki ezaki mutu le 1er juillet babengi ta mususu mpona appartement ezalaka appartement chambre salon cuisine tozala yango kaka ta mususu mibale mutu moko azwaki mususu mutu mususu azwi mususu yo okangisi place ya maison de passage ya bato balobi baza na boka na 6 place okangisi place ta mususu place yango yo okangisa yango mpe na juillet te okangisa yango ta mususu na février janvier mpona mois de juillet mama bijou mingi asalaka so na bandi komona baklia bakomi ebele bato bakanga baplace kalakala nazongelaka bango mpona kotuna bango nalobi ndeko na nga opesanga 100 euro opesanga 200 euro okanga place na yo sikoyo olobi nini est-ce que voyage na yo eza vraiment sûr bandeko na mi bazongisa nga mama bijou eza sûr kala mingi te fona sisa mbongo na nga mama bijou eza sûr kala mingi te fona sisa mbongo na ntango bandeko bazoloba mama bijou eza sûr mama bijou na kovoyager mama bijou naza na billet yo kosala nini oko respecter kaka contrat na yo na mutu oyo azalaki na yo liboso jamais okoki kozwa mutu mususu lisusu mpona otia na place wana isaji apesaki 100 isaji apesaki 50 oko respecter contrat na yo ya liboso ndenge mama bijou dor asalaka mutu wana azalaki na ye temps avérifiaki asalaki na ye nyonso akangisi yo place ovanda bato bazobenga yo ozoloba place eza te ekomi ta mususu ndeko wana akende ndeko wana akei akomi ta mususu ezaki appartement otoloba ya 15 euros par jour euro na dollar ekomi na oka ndenge moko 15 euros na 15 dollars c'est la même chose appartement otoloba ya 15 dollars par jour ndeko wana ntango akoti abandi koloba oh appartement muke appartement boye nalingaki boye nazongisi boye napesi mbongo na ngai ebele nazongisi mbongo na ngai ebele mais azobosana ke na ebele oyo apesaki ta mususu na 1 mois ebimi ta mususu 400 mais na 400 wana so totali na par jour apesi 15 dollars par jour 15 dollars sikoyo soko ozongisi ye na kini olobi kende na kini vérifie na bahotel nyonso na baflat nyonso soki aflat ya 15 dollars ezalaka et puis la condition na biso wana malgré toza na appartement na biso ya 15 ezalaka net ezali totia ba valise totia régal moko likolo mutu roke bato bi ba voyager na Congo wana tozo voyager na 3 valises ce que exagéré peut-être 4 totia bato ba régal moko likolo wana mutu roke kotia 3 valises na likolo toza la place na biso ba portemanteau ya kotia mo bilamba eza penza oui place ya mutu moko ou bien 2 personnes bokoki na bino kolala mwasi na mobali oye wana obandi koluka ba raison muke nazongisi we mais tangu yo kitindaki bandeko na bakende ko vérifier ba monaki yango tangu yo sengaki mama bijou vidéo mama bijou atindelaki ka vidéo ya chambre wana parce que biso sala ba ngala sala ba vidéo na ngami na ba portable kaka même chambre na ngala tindelaki vidéo yo ye okomi kuna olobi te chambre za muke okanzaki chambre na salon na 15 dollars na yo il fallait ozo 2 chambres il fallait ozo chambre ya stade d'hiver mais il fallait sala il fallait ozongisa na 15 dollars siko ta yo ozongisa lango pa ya mama bijou eza ba difficulté biso to kuta na musala oyo tango yo ozongisa lango pa ya mama bijou ozala toucher mama bijou esala e pasi makasi parce que tango susu kaka na chambre wana moko bato babimaki 10
sur 10 voilà baponi yo po yo pesa ki na avance na poto kanga place na avance na mwanda mwa compte to pona ki yo parce que yo nde muto pesa ki avance na to boye ki ko to boye ko décevoir yo to kangeli yo place tam sous pendant 5 mois 6 mois. Et comme il a un moment où on a obité au lingité chambre on moni ngo za mukie okanisa ke ezali okanisa ke ezali terrain à football terrain les studios moko ya munene parce que ce ba yebisi no studio c'est que studio. Et comme que oui il faut tam sumbongo ezonga eza ba difficulté otozo kutana na katikati ya musala o so oza ba nerf solide te mutu e pété mutu e beti mingi ya batuka onga na yebi. Et ça là que maman bijou aloba oui problème eza nango te ngande mtu na kozwa perte parce que tam surtout comme déjà na juillet batu mingi babande ko benga na ba mai na ba avril basi bazuzu ba place na bango okende ko landela bango na ba privé na bango ko kende ko luka bon maman bijou ngasi na koma maman bijou nazo ki déjà place maman bijou siko ngam tu na ko perdre oza pe ko risquer surtout ceux aka la kati ya juillet bato surtout place va voyager ozo risquer penza ke tam susu mwa wana mobimba ozo ali susu mutute pona batu nyonso to ba ifale ba voyager basi ba voyager bakamba ba réservation mutu nyonso to comment ko sala déjà réservation na avant so ye comme net be comme ka passe singa ka miracle nzambe asala miracle nzamba kitisa miracle lokoto zaka bana elikia donc tout le monde aka ki nyonso to esimbaka et sali ke et comme siko lobi te ngana kanisa ke sa terrain à football o eza na ngo muke ngana lingi na ya munene na mbongo ni yo pesa ki parce que tozala da o ya munene na se tozala oya munene lisusu likolo to ya lisusu na baba minene parce que ata ya minene so mutalinga lukelo problème akolukela kaka no eza musala moko ndekolanga oyo zotalanga soko envia ka mama bijou na musala ba maison de passage c'est pas facile eza difficile eza passe parce que so muta donc ba client bazalaka eza rare quand on attend que ba tulikola ba maman ya ba France papa ya ba France papa mususu pe Allemagne awa ayebi ka keina ya kene tam mususu kotonga na ye apesi mo appartement na ye wana ya ba 15 condition c'est ma ke na lala ngungia za la te na lala nazala na ngana courage chaque jour ezalaka nazala na ngana mai nanga batandela nga mbetu nanga appartement nanga ezala kitoko munene na kela ngo wapi biloko soko zale umema ba bilokos na yo luka place ba bilokos na yo wana eza place ba bilokos te wana ezali appartement au muta ko vivoya alali na 2 valises na ina valise amuki wana 3 valises avant di calme sali séjour na au monde esala pasi so muta lobi bongo otali olobi bande ko nyoso to bande ko lukanga basi bazuzu ba place mama oyo akangisanga place ba mwana ba mwa tango nazozwa batu nanga nazozongela ye mama yango azoko ya sirenga penza ke oui akokende et puis atinda batu ba vérifier la ye ya komi boy asalinga boy azongisinga boy na kawana to sala ka tolongolaka a pourcentage tolongola ba pourcentage pour nani parce que biso tokoki ko perdre te biso pe tokoki ko perdre te parce que biso place na biso eza société tozana bato to engagea bango pour na basa la propriété tozana bato to engagea bango pour na basa la sécurité tozana bato to engagea bango pour na donc bazala wana pour na bayamba kabino biso pe tokoki ko perdre te tosala il faut tolongola pourcentage ata tolongola pourcentage et vous avez déjà perte pour na biso parce que biso to sali place pour na kolongola ba pourcentage te biso to sali place pour na mutu tango yozo kende kuno yebelango déjà que nazo kende kuno na appartement ya $15 appartement na $15 eza bien pour na rolala na ndako batute na rolala na ndako na ngamoko na opanza bilamba na ndenge na lingi et puis naza na sécurité biloko langa ezali to so la bimi na kangi chambre mutu akota azali te eloko nde to sali na ba condition ya bongo batumi bazalaka ye na ya kende rolala akende ko tambola da epa ya famille na butu akoti alali na epongi olala pongi na ya kitoko malili vraiment kitoko mai kitoko courant kitoko mbetu ya 2 personnes et ça la maman bijou dort pasi maman bijou au monde na komi ko ima obenga batu baba kende ki liboso batu babande ko benga yo baza déjà te basi ba keki oko risque ça esa moninga fausse affaire yango wana mama bijou lobi ba difficulté toza na ngo yango wana mutu nyoso to omona vidéo o soko za na posa un jour obenga mama bijou sala banquette na yo moko sala banquette na yo soko lingi ba pesa o numéro gérant okeli kotala ba chambre période ezala ka vide oko totali toza le lo moto to koki ko cacher biso to sala
Tozo sala ba publicité la biso la maison de passage na biso. Oyo eza na matonge. O ba chambre dango ezali mbetu, climatiseur, TV na yo ya muke, frigo na yo wana, nini lisusu. Toilette debout na yo, oza na régal mo likolo ko tia ba valise na yo. Esili. Tozali te na ba chambre ya minene, soki chambre $15. Ya munene to ko tia ba salon de ya ba kiti ya ba pouf soki ali non. Biso to sala ba biso so alia keloko ekoki na mungongo na ye parce que y en a ba étoile ba neza y en a ba nani ba appartement ba maison de passage mususu kutu na ko benga ngo eza na ba place mususu donc ya o to ba yamba pe ba tourner tinga na mama bijou asa mama bijou biso to sala o ba bengi ke ba flat ya ba 4 étoiles ba 5 étoiles ya ba 6 étoiles ko kende kutu soki voir soki ya ba 10 je sais pas to sala ba na ba inter to sala ba memling toza soki na ba nini ba kombo ya ba minene wana tango yozo sala contrat na biso o sala contrat na biso po na ndako ya $15 par jour ezali tam sous $15 wana yo mutozo tala nga okanisa ki 0 mo ezaki na suka eza 1 na 5 et puis ba tie dollar ou ba tie euro et suki wana eza bandeko mingi tanga azopesa yo mbongo yazomona ka diku mbongo apesa ki yo nyonso toi donc ça rendu compte que par jour nango eza combien eza bandeko mususu tanga azosala engagement na yo azosala engagement na yo ayebi na yeki azozwa appartement mais ayaki ka pona faire chier yo ayaki ka pona abetiso mabaku ayebaki keta mususu akobaluka ayebaki keta mususu ke wala pa ba famille na bango mais tellement bazana molimo ya ko étouffer batu bala molimo ya ko bebisa batu misala akobenga mama bijou mais ayebi ka kobaluka après baza mingi tozokutana na katikati ya musala oyo mutu ayebi na yeke wi na ozwana nganda ku ya mama bijou te mais tellement ba keto mitema mabe bayebi ke na moi oyo batu bazala ratikanga la benga mama bijou rapide na kangisi na pesa $100 nanga ta on okende kuna na oloba na lingita zongisela nga $100 nanga nyoso tu bazos misala bozo sala biso tozoyeba yango mais nzamba zaka ko confondre bango yango ya totia siko pesi ngai mbongo na kaya wenga na kati ndambo parce que ndako yeko linga ko perdre te parce que ndako na biso za appartement na biso za sub de porte na minene na mike ezali 6 so yo kangise linga e place donc bomi biso parce que tam susu mutu musu alinga kaza azwa na ye yango yo kangisi biso place ozaki na tana yo ya ko vérifier okangisi biso place pona oyo betisa mama bijou do mabaku mama bijou azokutana makambo abongo trop surtout na bato onga na yebi mususu pe lisusu akangisa penza tam susu 2 places 3 places nanko abengo pe na février apesi penza 100 abina kangi 2 places siko 2 places wana tango yekoma na suka bandi ko lukela ba problème nyoso tuka pona nini ka pona olinga ko bebisa musala nanga pona ka ko linga ko étouffer biso pona ka ko linga ko bebisa musala o biso tozoko sala donc ba difficulté mama bijou do azokutana nango yango yo ezana mususu penzo mona peka ndako ya chambre salon cuisine ba peso ta mususu na $20 pamba ta mususu ba peso ta mususu na €20 ya pamba tamso osala mo moni o spéci moi 600 tango pesi moi 600 na yozo moni pesi ba million mais ozo bossa na ndako ya chambre salon cuisine te mo solo laki na mama bijou solo laki na ye bien ndako ya 30 ba kiti silo na 20 ba tindelo pe ba vidéo nango mais tango ko koma ka kuna o bandi ko bota ba compréhension lobi te na linga ki ase eza escalier na linga ki escalier te mais tango susu ba tindelo ko penza kaka même vidéo ya chambre na et puis ba la kisarabino na escalier pour toza na appartement ya minene mibale moko ezala likolo moko eza ya se soki ya se ezali occupé tango susu ba proposer ya likolo ba tindelo na ba vidéo ondimi osali pe ya compte na yo mais tango okendo bandi ko complication o te ezali ya nini ya escalier ngana linga ki escalier te escalier ngo nini premier niveau ya pamba to komi même pas na deuxième niveau ka o mati bo komi biso atovanda na banda kuta mso ba 3 niveau net yanga na zana ndako 3 niveau ascenseur ezate mais siko tellement olika ko faire chier mama bijou ndako ba eza kitoko ndako ba eza bien tellement ozomona bijou tellement ozomona mutu mwindu ozana explica yako etufenga ozana explica yako bebisa musala nanga okondima penzo pesa mbongo na yo après banda kolukelanga ba problème ka ndako wana ya yo moko na batu mususu bazala ki belé kutu ba mususu ta mususu basi ba kende na bango kuna ba vandi ba yebi degeni conduite ya ndako na biso ezali parce que toza vraiment
na komi kumisa te me bato bakindeke na esprit ya koétouffe biso te basepelaka ezala mutu soko okei na esprit ya koétouffe bato oza na esprit moko olingi ke wi na faire chier mama Bijou nde bato abongo nde tozokutana na bango na nzela na biso baza koya mpona kolinga koétouffe biso olobolobi nini te nalingaki escalier te nalingaki ndako ase wana na ndako ya likolo epesamaka mpe na prix moko te ta mosusu mpe ndako ase moto asazwaki yango bapropozaki oyo ya likolo balakisi mpe na bavideo balakisi mpe na escalier ondimi opesi ya compte okei obaluki bandeko na nga donc mosala oyo tozosala eza vraiment mosala moko ya pasi ya eza vraiment eza donc il faut zalaka toujours na kaye na bik mpona kotala baréservation ya bato bakutana te motu il faut yeba ndeni ya koklasse bato na yo eza vraiment classe eza vraiment mathématique il faut yeba ndeni ya koklasse bato na yo ke motu azobima motu mosusu akoki kokota motu mosusu awabima jour boye mosusu akoki koya jour boye nyonso to wana eza mosala oyo tozosala motu akoki kobebisa énergie na ye mpona koluka kokalkule aluka atia yo wana aboyi bato mosusu ntango ya kotia yo wana yo okomi wana okomi kolukela ye baproblème okomi koloba o te appartement ya $15 il fallait ezala stade du 20 mai il fallait ezala monene nga na koya na mwana na nga oui oya na mwana na etali yo tokomi na point wana tozalaka tokende na bahotel ta mosusu ya biso kutu tozalaka neti nga biso boye tosengaka na par tête te mais bahotel mingi tolalaka na baitalie na baturquie ezalaka baosenga par tête biso osengaka par tête te ntango nalobi nango $15 c'est-à-dire yo moko oyebela eza appartement ya 2 chambres soki okoya neti na mwana oyo ya mwasi bokoki kofinana na bino ce n'est pas notre problème soki okoya na mwana wa mobali soki olingi olala na ye mbetu moko ce n'est pas notre problème ntango yo olobi ke naoya na mwana nga mobali nalingi ta mosusu mwana nga ya mobali alala na nga te toza na appartement mosusu eza appartement simple mais eza mwa espace yango soki nalobi eza monene ya football te eza limité na sens ke bokoki kotia éponge na bino na se na ntongo bogumbi bomati nazosala bongo parce ke mpona koyede bandeko na nga bandeko na nga bazolinga sikoyo yo ozosala eloko bo mpona koyede bango bazolinga baya koétouffe bazolinga baya kobebisa mosala na yo non au nom de Jésus na bino Mama Bijou na biso na lobi oui chambre moko to benga appartement simple mais yango eza mwa munene par rapport ya ba misusu wana penza toza na place to tia penza garde-robe moi espace eza na se muto okoki kotia nini okoki kotia mwa éponge na yo otia éponge na yo atongo pe olongoli otia ngo pe quelque part appartement simple wana na tie la bino na yango avant na zonge la bino lisusu pona ko expliquer bino makambo nazo oyo biso tokutana na mokili nazo tie la bino siko appartement na biso to bengi yango appartement simple tozwaka ngo mingi na $20 eza o eza ya ba 15 te o eza ya ba 20 parce que eza na espace mais mutu muso osoki ba oyebisi bongo yaki ita mususu na 4 garçons akita mususu na 5 garçons akita mususu na 6 garçons est-ce que ça problème Mama Bijou eza problème Mama Bijou te so bolibo final na bino tota na ba appartement na biso si Mama Bijou do azongela bino. Oui, appartement na biso oh Mama Bijou alobaka appartement simple toza na deux sortes ya appartement simple toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple où ezali na $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour, yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour, yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo.
oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Oui, bande kolanga bomoni appartement na biso Mama Bijou zo benga appartement simple aza par rapport ya oya ba 15 ya za mwa munene. Eza mundeko muso akobenga babi Mama Bijou na zo voyager na mwana ngata muso mobali. Mama Bijou na webso na bi o eza ça départ ya ndeni ovanda na bana na yo. Neti ngabo na ko voyager na mwana nga marque. Mais tant que tu voyages, tant que tu as gêné, on a tout le monde dans le bac marque, yo lali nase, ngana lali likolo, ou bien marque ngana lali likolo, yo lali nase. Na ko sala nga yango parce que tozana équilaté, ezali ngai. So qui pose maman moko kokola na mo anu mobali mbetu moko là c'est toi. Mais ça ande comme ça, oyebi so bingana zo voyager na mo na mobali Mama Bijou na lingi ka chambre moko. On est allé yo parce que so ko yebi ko zo voyager na mo na ya mobali. Zwanda kuno ya 2 chambres, salon cuisine. Yo zwinda ko ya studio, ezala za studio amunene mais za studio. Obanda kolata mwana mobala ndozala wana etalinga te. Hein? Studio wana oyo bouti komona mutu akoki kotia éponge na ye. Na ote kozana bandeko na mona pesi ba mbote donc aza mwana ya Italie. Mama Bijou ndeko wana azwaki appartement pona ye moko. Tango akei kuna ipara bandeko lala na 3 cousines na ye. Mais tellement bazaki bana abi 3 cousines babi kutuna mwana mobali moko bandeko lala kuna. Wana ezala problème ya Mama Bijou tenga na sali pona ko aider bino. Mais soki totali bien na kokipe ko banda ko telemela bino soki bozui ba appartement fina tuna bino comme pour na combien de personnes. Siko na banda ko sala yango. Pour na combien de personnes parce que ils a après biloko na ngam biloko na biso mtezo beba. Appartement ils en a bakiti so ibunga na pesi bino appartement ezali chambre salon cuisine bino bozui appartement ya bakiti beaucoup ngolali sa batu soki combien na kati ya chambre ya appartement nyonso to na so mutu bandi ko telemela bino moka bobebisa susu réputation musala na biso ndeko wana bande kolala na 3 cousines et na garçon moko na yebite ndeli ba bande kolala mais atikala ki jamais ko déclarer parce que azaki mutu ya Italie a déclarer parce que tango azozwa appartement wana Mama Bijou tindele ba photo Mama Bijou yebisa besoin na possibilité de 2 personnes. Il y a qu'elle a ici 4 personnes, c'est pas mon problème. Bah ebi so ba le appartement les alliés à 2 personnes. So oyana ola na mo na mobali yo moko yeba, tam so ko tia na se, so ko tia na se, bo luki ka éponge botie na se. Si ko so muto yebi se ko tia na se, ya boto no tambola ndenge nini o. Mais tant to la na ba salon, to la na ba éponge, to ça la andeli na tant to gumbi ngo to tia ngo pembeni. C'est comme ça. Bah lobi na appartement les alliés appartement il y a 2 personnes. Yo memi ba to belé. Est-ce que tu livre vraiment musala na biso? Est-ce qu'il y a biso nini na kati wana? Et puis tant ozo appartement na okanga yango bambula na bambula tant yo kokende kuno lobité kana za biso toze belé boze belé na appartement eza appartement studio eza à $20 bino boze belé na appartement à $20 si boze belé bozo appartement ya munene oyo koka bino ya ba chambre ata 4 5 ezali nango si bolingi pe Mama Bijou to sala calcul ya ndako wana mobimba ndenge ezalaka oui bokokina bino pe kozwa eza pe na bandeko mususu bakangisa nga 4 5 chambres taba komi kuna ba en tout cas vraiment bande ko nga difficulté makasi za na kati ya musala o mais tellement biso toza ya nzambe toza vraiment ya nzambe ba lo barakinze tambila bokati koto biso to koli koto bokati koto biso to koli koto bosali publicité koto biso to full to ke kote mususu donc toza na bantu neti na ototangela bino ndeko na biso ya autaki Italie alala kina ina bato belé na studio na ya mukie ye moko mutako yeba et ça problème à Mama Bijou te asali séjour na ye sili akei na ye. En tout cas musala na biso to na ba difficulté ya ebelé o na oti côté la bino za appartement simple et ça appartement ya $20
Donc, au second tour, ça la séjour, na ya ebele tous à partir à $20. Ce qui peut monter ça là 2-3 jours appartement moi $25 parce que ezali na mbetu ya mbetu kitoko nde bomoni wana ezali na climatisé eza na frigo eza na douche ya kitoko ya munene eza douche ngo vraiment eza na espace. Donc appartement na so ko lingi pe ba koti silo kiti na kati ba koti silo kiti moko ata na table moko liboso ko kota nango. Donc eza vraiment appartement oyo eza appartement simple mais pas na biso eza munene par rapport ya baninga mususu. Ce que zo yango na ndenge ki ezali pour na 2 personnes. Ce que ko kendi na 40 personnes boke nikola la kuna, ce n'est pas notre problème. Si ko mama bijou dans la bino appartement na biso to bengi yango appartement simple. Où ezali à $15 où ezo za bande comme so bakei kuna alobite mama bijou na kanisa yango ezali stade ya football. Zo keza na stade ya football te to sali bongo pona oye na yo okokende na yo ndenge ka okutaki yango ndenge pe okotika pona ndeko mususu pa ko ya kolala wana tango bino bobima to bongisa to tala couleur ebebi koteni to bongisi so bochaki ba tozaki na couleur mingi ya pembe na ba chambre ba misapi to bongisa ezana ndeko moka uti abuki miroir to futisa te to sombi miroir to sali to bongisi rapide po moto mususu tango akoya azala décider siko na zoti la bino appartement na biso ezali ya $15 par jour. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongué, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où la courant à Congo est à faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, oui, il y a les TV, il y a frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. Il y a la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidon Tu à la salle du Benamo. Je sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche nabisseuse à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça.
appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Videur Suivi. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça, appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci. Oui, bandeko bomoni appartement na biso ezali à 15 € par jour, 15 $ par jour. Bomoni on ndenge eza kitoko. Merci na papa moko auto zala na bi mama bijou. Wow. Banda na kota na ndako oyo. Ti nazo bima. En tout cas na yebité bozala na donc bozana courant na bi eza stable. Mai na bino eza stable. Mai na biso ezala soki donc ba voisin surtout bazana maité. Biso tozala na mai okaunde bana wana bazala wana babosana ki komatisa mai na monterre ne loko abongo peut-être koki kosalama mais chaque fois mai mataka na monterre soki batu bazana mai te biso tozala ka na mai biso tozala ka na courant appartement na biso ya 15 $ au mama biso zotie la bino botala ndenge ni ezali eza climatisé eza na télévision na kati ezali na frigo na kati eza ndako à 2 chambres à 2 personnes. Ce qui est exagéré est talibino. Vous voyez, la ngate qui o, ngai na zu appartement na wezaki à 15 $, na kanisa ki angoza munene soki loko la Bercy, na mimi 4 personnes na mimi 5 personnes na ce n'est pas mon problème. Appartement na ngeza pour 2 personnes yango. OK, bande ko nga bomoni appartement na biso eza pour na 2 personnes. Appartement na biso eza kitoko makasi, ba douche na biso eza ba douche debout, ba douche ya bien. Maman bijou na oloba lesusu mingi te nazo tela bino appartement na biso ezali ya chambre, salon, cuisine. Malgré cuisine ngo ebondana vraiment te parce que ezala ba cuisine moko américain ezali entre salon ozo kenenet chambre ozo kenenet toilette kati wana to sala mo cuisine américain moko ezala kawana. Donc salon na ndako na biso eza kitoko, chambre nango eza climatisé, eza wana eza na TV nango, ezali na frigo, ils ont la cafetière, biloko nyonso to cuisine soko lingi ba kotiela yo. Donc micro-ondes na biso tozala na mais tozala na micro-ondes eza na cuisine na biso ezali ya centrale. Cuisine na biso ezali ya batu nyonso ya ngonde to tia micro-ondes. To botala na appartement na biso ezali ya chambre, salon, cuisine au mama bijou de la soki séjour ya moulaye to so rango tina ba 25 $. Appartement na biso yango. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. Bande kolanga bomoni appartement na biso on a lobi appartement ya chambre, salon, cuisine, ezali na premier niveau, ezali na ozana entrée na yo moko, pesa openza ba fungola na yo banda ko bomba yango. Soko ozali na problème ya ozana besoin ya service ki biso to ya
koede yo ube oza na besoin ya eloko oza na besoin na biso eza na sonnerie na kati ya salon osone biso tokoyoka kuna na nsima ke oza na besoin na biso oza na entrée na yo oza na donc balcon na yo makambo nyonso tu ya yo moko ezali na premier niveau ya rez-de-chaussée ezali oyo ezali na premier niveau mbetu nango yango wana ezali mbetu ya ba 2 personnes salon nango non chambre nango eza munene okoki kobwaka mpenza matela soki osombi ata 4 matela soki oza na besoin olalisa bato ebele eza problème na yo mama bijou atia bambetu ya 2 personnes pas ya 3 personnes bomoni ndako na biso ndenge eza kitoko maison de passage na biso eza wana ezozela bobenga mpona mama bijou asala réservation mama bijou alobi avant nasala réservation soki oza sur na biso te sala banquete na yo soki omoni ke oui oza na besoin ya kozwa place contacter mama bijou d'or mpona mama bijou d'or asalela yo réservation au cas où okangisi ngai bamikolo ebele okangisi nga place okomi na Congo olingi ocomplike biso mama bijou alobi biso tolongola bapourcentage sikoyo nazotiela bino maison de passage na biso oyo eza na rez-de-chaussée ezali chambre salon cuisine mais maison de passage na biso chambre na biso ezali chambre salon cuisine ezalaka na facilité akoma 2 chambres ndenge mo mpe bauti komona oyo eza ya likolo kuna ezali ya premier niveau eza na facilité akoma 2 chambres tous les chambres eza na batoilette na kati soki olingi chambre moko oyokaka soki olingi 2 chambres oyokaka totala sikoyo oyo ezali na rez-de-chaussée et puis mama bijou d'or azongeli bino na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na batoilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya bomoni appartement na biso oyo ezali ya rez-de-chaussée mama bijou d'or alobi ekoma a 2 chambres comme mpe ezala chambre moko comme mpe ekoma a 2 chambres appartement na biso eza appartement moko kitoko cuisine na biso ezala vraiment meublé te mais eza na biloko nyonso tu oyo moto okozala nango besoin parce que eza ndako na yo te oye congé okokende eza na réchaud toza na banzungu toza na bavere toza na basani toza na balutu toza na cafetière donc toza na nyonso place osukola basani eza wana donc nyonso tu oyo okoki kosala séjour na yo malamu eza wana soki olingi obanda kolamba na yo na mbambola ofungola porte ya cuisine na yo obimi otie mbambola na yo wana olambi soki mpe olingi otumba yo kaka okozala vraiment à l'aise on dirait oza na ndako na yo tozongi na bachambre na biso eza chambre ya mbetu ya 2 personnes soki olingi olala na mwana bebe okoki kolala nango parce que eza mbetu moko ekoki kokoka na mwana moko ya moke donc soki olingi olala na 4 personnes na mbetu wana mama bijou aza na kati te bomoni salon na biso ndenge eza monene eza na bandeko mingi soki bazwi yango bazokende kokomisa yango lokola ndako moko donc je sais pas lokola salle de fête awalalisa 40 personnes awalalisa combien de personnes na katikati ya salon wana mama bijou d'or natelemelaka bango te parce que nga natalaka kaka nafutisi bino ndako oyo etali oyo nombre de personnes na bato na bino en tout cas etalaka mama bijou te soki olobi ke oui mbeto eza ya 2 personnes oye na 4 personnes bandi koloba ke nga na ye na 4 personnes nga na ye na 5 personnes mbeto eza ya 2 personnes bato mosusu na ye na bo bazangi mbeto en tout cas wana vraiment yebela parce que place wana mama bijou d'or otikela o place te nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus mama bijou d'or abi maison de passage na biso ezali wow
na kati ya maison de passage na biso toza na boutique oyo ezoteka ba du verre oyo ezoteka biloko nyonso ozangaki na ota msusu pantalon okende kokuta pantalon kuna ozangaki na t-shirt okende kokuta t-shirt kuna ozangaki na ota msusu ba bijoux fantaisie okende kokuta mama bijoux teli bino ba bijoux fantaisie maison na biso toteka ya sucre toteka ya masanga toteka ya whisky toteka ya ba vin maison de passage na biso to lambaka to tia na chambre nyonso tout to tiela bango menu wana ezali ke soko za na besoin de commander eloko ba olambela yo so ipe ba biloko biso to za nango ba ko proposer yo qui était pour le moment biso to za na boye nyonso tout to lambaka na kati ya maison de passage na biso na tongo neti na ba ilanga ba bande ko sela biso mukate na poto ya ngai oba na poto nyonso to bazaki kuna na juillet o bazaki kuna na juillet bazo sepela to lambaka en tout cas eza wana pona biso bo pesa mama bijou d'or confiance mama bijou d'or lobi bato o bazo ya pona azoya ka pona a étouffer bino azoya pona a bebisa musala na ona kanisa e place après borokutana parce que mama bijou d'or lobi a to sala jeter bozala toujours na bido tu bozala jamais dessiner lingi bino mingi bye. Balobi tokota lelo biso nyonso na bilare boutique tokota na biso tolata voyansi maboga tala ayesadi na ndenge na yo mwane. Merci Naba fanatique tout. Bonjour, bonsoir partout. Écoutez Libino au chaîne Moko Bidor TV. Il y a Mama Bijou Bidor depuis Allemagne. Ndeka to ebisa bino espace Bidor TV amoyo na matonge. Toye awa parce que to sena mwamine na kosala koto. Babi tombola ezali awa car na même espace awa. Ya ngomo to ebisa bino ke toko mema caméra na biso ya Bidor TV. Toko ya tina matonge. Kota na kati to yeba nini eza kuna parce que tozora deya ba publicité tozora deya ba publicité tombola tozora ba publicité flat siko tozana yemoko gérante ya place na biso Bidor yende a ko expliquer biso bien bana poto nde botindaki biso bobite bokoma sur le terrain to yeba et place ngo za ndenge nini makambo ngeli kaka ndenge nini en tout cas na sana gérante ya bonjour gérante bonjour oui kombo na ngai Azmak naza chroniqueur nakozo ta kombo na pour fanatique ba Hollande ba yeba OK kombo na madame Niclette naza gérante na Bidor maman awa eza flat ou eza ba ou eza nini obana poto bayoka ba publicité yango elekaka trop et pas ya mama Bijou Bidor yango bali ba yeba expliquer bana poto bien opesi référence opesi biso adresse et aussi la bien pas bana pour expliquer bango pena éclaircir bango ko sala bien makasi. OK awa to na commune ya Kalamu na Matonge na avenue Irebu A37 10 awa to na boutique d'habillement oh bozana mo awa est-ce que ils ont assurance pour mutu soit ko uta bien libanda uti Allemagne uti Belgique uti France aye moi tam sous sécurité bien ezate tam sous restaurant est bien exaté en tout cas faut expliquer à bateau bien pour yebi bata poto bazana mambo belé est-ce que restaurant bien ezali flat bien ezali o bato ko ya balali baza très à l'aise bon bis client so kaye à cause de la sécurité est bien
akolala bien, akolia bien. Ceux qui passent à besoin, ils sont en tout cas vraiment clair aux à l'aise. Mais dernièrement, après, dans l'information, mère il parle que Jeep Pezawana pour un bateau, un déplacement sur un Moupaya. Est-ce que ça est normal, Jeep Pezali pour un bateau, pour un déplacement? Ok, voiture est allée. Pour les clients, la vie sur clients sont a besoin de course, voiture est allée. En tout cas, vous allez de suite, vous allez l'aise, voiture est allée pour les clients. Est-ce que maman, vous avez un numéro de téléphone pour faire ça? Pas la fanatique, parce que vous avez une assurance. Et moi, le numéro de téléphone, vous avez fait ça. Comme ça, vous avez aussi à Bengi, enseignement normal. Mon numéro de téléphone, il y a Facebook, WhatsApp, il y a 0900 91 0374. Donc numéro 1, ils ont un WhatsApp. Vous pouvez répéter plus 243. Plus 243 991 0374. Numéro na biso yango wana soka bengi na WhatsApp na appel normal akozwanga numéro na biso yango wana. Merci pena, merci na bana poto ndeka to ebisaki bino. En tout cas toza awa sur le terrain na boutique na flat hotel eza esika moko. Awa pena na ebisi yo makambo bezali bandeko na nga. Awa na yawa naza kimia bino mo bozo mona staff eza très à l'aise. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijoudor alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijoudor naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijoudor. Mama Bijoudor a besoin d'un micro, Mama Bijoudor a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijoudor na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.